mbote lisusu bandeko balandi ya tokomi wapi oyo baza na Congo Kinshasa oyo baza libanda mboka ndenge bomesana kolanda kozala informé na magazine oyo ya bine bopesa confiance lelo tokosola bongo masolo ya insécurité oyo eza na Congo mobimba oyo se dégénéré awa boyokaki biso nyonso tozalaki awa na Kinshasa le 28 oyo bamoko akufaki na presque Savu Kabinda le 29 oyo amusu akufi faire de sa bomi na commune Ngaba le 30 AG ya hôpital na biso na 24 awa Vijana akui pas garde corps de Limakambo ministre intérieur provincial de Kinshasa abomi bandeko balandi eza masolo oyo to développer mukolo mwalelo na masolo ba commission permanente ya assemblée nationale ndenge ko mobulu ti lelo bandeko musu ba sude ba place to ko yoka bandeko Jeanette Kabila bazo ba commission et ba défense bandeko ya biso opposition bakolo banini ndeko nanga penge fafana mbote mote mona mboka Didier Kikou na yebi ke non bato balinga komona Dio na biso po to mema ka sérieux depuis to banda to ya na ba aventure te yango lelo na koyeba à travers invité na biso na mituna na biso to yoaki ke non mona mboka John Chibangu abimi ya solo to lokuta ndenge pe to yoki ke non général Kasongo Silvano il faut akende lelo to yeba pe makambo oye azako dirija comme numéro 1 ya vu la Kinshasa na sécurité bato bazo kufaka lokola baso somo na mboka Didi OK lelo peza mukolo oyo assemblée provinciale et pas wapi de Limakambo avant la ministre provinciale assemblée député provincial ya ville de Kinshasa assemblée provinciale eza mukolo ko kata makambo italien bakolongola ye militaire bakotika ye lelo pe to kosola bongo ouvrage munene oyo ndeko na biso mwana ya Shebe ya o akufaka awa pour alternance ekota été 73 et kozala bona Ottawa na Canada pourtant tala ka za lingonga donc ne so tout bit boye babongo invité à mokolo mwalelo ya poko alelo ezali nani bande ko belandi ya toko mwa mbote honorable Eliezer Tam mbote Didier Kikou bonne santé honorable oui ça va awa to fala na mboko na biso Congo to leli mingi mikolo uti kolekawa honorable station ya insécurité oyo se dégénéré na ville de Kinshasa na biso nini ekoleka juste insécurité ozaki boyete e kon boye ndenge nini. Merci beaucoup Didier Kikou, merci Penge Fufana, merci na bande kotu o balanda kabiso et à travers le monde je dois aussi saluer personnellement maître Luc Fikiri oyo qui est mon avocat et aussi Oyo a insisté qu'il faut en moins 2 semaines, 2 fois par semaine, les kakapona pour expliquer la situation parce que makambo mingi ezo les kakuna tozo kokakoye bangote parce qu'il y a un vide et nous sommes obligés de nous soumettre à cet exercice là selon la volonté des autres parce que ezala bande konabiso bazana diaspora bazali kokoya kana lukuta mingi parce qu'il n'y a pas les gens capables d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Au monaki ba flou ezalaki sur le dossier avion au monaki ozomona ce qui se passe par rapport à l'enseignement ndenge makambo ezali ko salema alors que quand je parle de la volonté politique ya chef de l'État ezapa mbate a manifester volonté ya que tout simba na maboko oyo ndeko wana yemba na nzembo na ye ya ba congolais to simba na maboko pour que tobimisa quand même mboka na biso na auberge c'est ça Oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana ngoposa mais quel que soit ça on voit parce que on n'a pas besoin de la tête de Félix qu'est-ce qu'on fait on rejette tout même makambo et monani ya ketoko simba na échanger donc on s'oppose pour s'opposer c'est ce qui n'est pas très bon lelo avant que tokotana oyo bolobi je dois féliciter mon amboka Moïse Katumbi Tchako pour la tournée naïe vraiment c'est réussi maintenant la tournée wana j'ai commencé à me poser des questions tant aux autres la degré à popularité wana oyo asali ko banda goma ti boyake na ba bunyati ba kindu heureusement notre chaîne to komi wa télévision ezola kisaka yango mais tant aux autres la siko total scénario ya 2023 et le Congo na lobaki na bato depuis longtemps yangwa bato balobité la muka soki la muka
na lobi na bango lamuka ba leader ndenge bazawana pour que bazala ke baza sima ya leader basangana ki c'est pour ba circonstance moko bo na 2023 sikoyo ekozala Moïse Katumbi aza candidat, Martin Fayulu Madidi aza candidat, Jean-Pierre Bemba Gombo aza candidat, nani mususu kota la muka ici parce que j'ai comme impression que moi Namboka Adolphe Muzito wana a sengi cessé les faits a komikaka sima ya moi Namboka Martin Fayulu. Bon, Mbusa Nyamwisi aza candidat. Et puis oye kozwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo candidat, Vital Kamerhe candidat, nani oyo côté ya FCC bato batika okosa bato c'est une distraction o bazo boaka boyo donc ba ballon d'essai ya que non voilà Joseph Kabila ils ont le mon côté zo pekisa ye lisusu à se représenter. Ça s'est fait dans quel pays? Vous pensez que Obama wana gera États-Unis malamte ya kakoti pe kozonga? Vous pensez que ba George Bush ba gerate ba Sarkozy ba gera malamte pour que ba koka kozonga? Tozo réveil à côté de ma bonenge nini. Comment famille politique mobimba oyo FCC bolobi binonde bozana majorité bisika biso to ali. Vous êtes incapable à kobimisa une personne valable. Yaki abeta nzoto na force ya changement. O Etienne Tshisekedi abengaka. Parce que au moment Tshisekedi avant akufa na meeting na ye asuka. Alongola kimo opposition na munoko na ye. Aye kopesa mo ya force ya changement. Bato basalaka attention te na eloko wana. Parce qu'il voyait ce qui pouvait arriver. Il voyait que les changements devraient intervenir. Yango alobi nango bandeko ya force ya changement bazaliao. Donc wana batutu batondi. Tala na meeting oyo ya suka ya toute l'opposition réunie. Oba mwana mboka Adolphe bakoloba, ba mwana mboka professeur Matungulu bakoloba, ainsi de suite. Force ya changement. Mais FCC baza incapable ti lelo. Bazolo ba mutu azate. Bango bazo rêver Kabila zonga. Kabila zonga. Mais je me pose la question. Donc na kati na bino wana. Ba Evariste Bocha Mabundi Mabilengi. Ba Henri Mova Sakani. Ba Nehemi Mwilanya. Ba Obemina Kunjala Nzoko. Ba tout nyonso tout wana boza ebele. Je ne saurais pas citer tout le monde. Ba Adolphe Luman Mulenda Bwanasef. Tous ces gens-là sont des professeurs. Bah, il y a université. Vous êtes incapable à kobimisa muntu. Oya kolo bake, mon lokola Shadari a échouaki ya. Na 2023 to préparer muntu boy. Boko zo ata mama Olive azawana. Mais ndengeni ni bino bozo rêver kaka Kabila. Donc vous êtes incapable. Admettons que nous ne le souhaitons pas. Kabila za muntu lokola. Admettons que lelo Kabila a kufi. Donc eloko na bino wane kufi. Il n'y a aucune personne capable de combattre en autres dans l'opposition. Ils ont réveillé. Il y a qui même Kulutunanga, André Alain Atundu Liongo. Ils ont insisté. Kabila Kozonga naye. Donc, bino bozaka ndengwan. Ndenge moko pe ozomona na bande komisusu. Que vous voyez, ils sont dans la diaspora, ils sont là en Kinshasa. Makamunyo Sezaka, c'est Kabila qui dirige. C'est Bango moko wana baloba ki lobi que c'est Kagame qui dirigeait, Kabila n'était qu'étiquette. Kabila n'était qu'étiquette, c'était Kagame qui était le président de deux pays. Les lots Siko yobaye kobimake, non c'est Kabila qui dirige. Bozo mona quel type de contradiction? Je pense que Isa va makambo. Parce qu'avec cette tournée, il y a Moïse Katumbi, ba calcule Siko ezandengeni. Ba calcule ezandengeni. Yango moni Didier Kikou. Yango moni eloko outiko soulever. Nazo kota parce que les gros de l'émission tokolobe da makamo insécurité. Eloko outiko soulever que bozo kanate Jeannette Kabila comme présidente ya commission défense et sécurité bisika mwana mboka Daniel Safwaza membre et que azo souhaité peko devenir deuxième vice-président ya commission. Mais toko s'organiser tozaka kandengwa. Toza 3 groupes parlementaires, 3 GP. MSG7, 39 députés. AMK Allié, 30 députés. MLC, Aden, 29 députés. Comment on a que MLC Oyo, Azalina 29,
azo bloqué toute la machine tolingi koyokana te parce que problème ezanini ezaya toyokani nous avons 12 postes au nom de l'unité à opposition tokotala te ke MS akokaki kozwa 5 bon biso tokokaki kozwa 4 MS akokaki kozwa 3 totali yango te tolobi toza une grande famille ya opposition tosala ndenge nini tokabola kaka 4 comme ça on aura combien on aura les 12 postes biso nyonso MLC Aden bakozala na 4 AMK na allié bakozala na 4 MSG7 bakozala na 4 tozaka 3 groupes parlementaires de l'opposition non ezakonate okomona mutu bango balingi bazala ndenge nini MLC alobi poste ya bureau ya rapporteur adjoint yazwa bon qui porte parole ya opposition yazwa 2 ans oh awa lisusu ki azwa azwa lisusu 4 mais attendez pendant que c'est la force oyo ya muke par rapport na 3 groupes parlementaires de l'opposition ça nous fait mal donc il n'y a pas eu de volonté à trouver un compromis les autres ont de manière dispersée MSG7 na AMK lié bazali ko s'organiser pour que ba pesa ba candidat na bango MLC a kopesa na bango donc ba ko seka biso et pas ba ya FCC ba ko seka biso dans la mesure où ceux qui ont été l'élection salima ki mukolo wana te parce que bango ba pesa candidat comment ba s'organiser yo kanisi ba wele la gâté il n'y a pas de conflit là-bas il n'y a pas les gens qui ont des ambitions ba yo kani kaka yaya tikela oyo yozwa oyo yaya tikela oyo yozwa oyo ba sali ndengwana tout et l'équipe par acclamation parce que ça comment si eloko nini ezozanga bino bo eloko ezozanga ezanini volonté politique na komimona munene ya pamba komimona munene dans la mesure où il y a les gens qui estiment que bangonde bakomi banzambe ya opposition bangone bakobana kosala loi ce n'est pas bon toza 3 groupes bandeko bolanda na cité boyoka makambo oyo parce que tant vous autres biso vous devez comprendre qu'est-ce qui se passe ceux qui toko le kaka na télévision maître moko atuna kinga quand je suis passé sur Top Congo pour nous expliquer makambo ya insécurité que to vota ki OK négocier tozo zongela kabino pour que boye banini zoleka toza 3 groupes parlementaires de l'opposition botala kindoki oyo kendaki ko bima na Genève ndenge zozongela bato 3 groupes moko MSC et Aden kuna bakonzi bazaba nani Jean-Pierre Bemba na Martin Fayulu na Muzito Martin Fayulu Jean-Pierre Bemba Adolphe Muzito bazana eloko oyo babengi ba député na bango bazana MSC Aden nde place bazali deuxième force tozana AMK et allié ezawana tozana G7 et MSG7 tozawana donc na ba groupe parlementaire misato wana groupe ya makasi za MSG7 ya mibale AMK et allié oyo bisoto ali ya misato MLC Aden mais pona bapesi 12 postes bandeko na ngai na opposition 11 postes ya ba commission permanente na poste moko ya bureau wana toyokani tolobi pona tozala bomoko lokola toza 3 tokabola 4 nde loko MLC balingi te bon MLC alinga zwa nyonso balingi te donc balingi ke bango bazwa plus que bato misusu au nom de quoi toyebi te les jeux démocratiques c'est les jeux à poids numérique et ça pose problème comme qui kosala ba concertation ko kende de gauche à droite ezo simba te honorable eko simba te tant boko kende bo suna bandeko MLC ko simba te MLC ko mona MLC na place ya porte-parole ya opposition Etienne Tshisekedi wa Mulumba vivant awa na limité à 10e yao balobaka nini bapesaka kombo ya mutu na CPI aya koza porte-parole opposition bango nyos basala même 10 fois rencontre na Assemblée nationale wana bakopesaka kombo ya Jean-Pierre Bemba mutu na CPI bazopesa kombo comme porte-parole ya opposition lelo MLC ezongeli susu eza virus honorable bon au moins na eza virus ko tambola au moins même temps tozoleka awa c'est avec douleur nde tozoleka na ba télévision ko lobela makambo na fongola nanu parenthèse bandeko invitation wana bozomona ezaya bino eza invitation pour le lancement ya livre babenyango été 73 to été 73 eza livre mwana fait tshebe auti ko koma azo invité biso madame je messieurs
c'est avec un immense plaisir que je vous invite à la cérémonie du lancement de mon livre Été 73, qui se tiendra le 16 novembre, 16 Oyo 2019, à l'amphithéâtre du centre communautaire de Heron Road, de 15h à 16h30. Donc, les akaka 1h30 seulement, 15h juste à 16h30. C'est une occasion à ne pas manquer, puisque notre communauté congolaise sera de nouveau honorée. Votre présence est vivement souhaitée pour rehausser votre présence cet événement. Flori Sebeya Baizire na lingina lo baboy mwana oyo azamwana ya fait Sebeya akomi mukanda été 73 le 16 novembre bazali ko inviter bino nyonso na adresse oyo bapesi oyo bapesi, je vais vous donner ezana Ottawa ceux qui osent na posa ya ko contacter bango eza pona bao bazali banda plus 1 613 613 255 0860 plus 1 613 255 0860, soit na plus 1 613 709 0361 plus 1 613 709 0361. Donc boko benga eza invitation ya bino ba congolais nyonso eza kako yemba nzembo tolobaka oh Sebeya dossier ya Sebeya parce que nyonso komaka récupération na mutu aza en contact na famille ya Sebeya te na mutu ayebaka te ya zwango lokola marchandise ndenge bato bazwa kombo ya Lumumba bakoma kolela ngombongo na Rossi Mukendi lelo nani akendaka lisusu na famille ya Rossi Mukendi. Donc eza nengwa. Ensuite après le 16 il y a encore le samedi 23 novembre de 10h et de 19h à 21h à l'espace Moussagaloussa. Babengi waneza lancement ya romango. Bon. Adresse Bapesi est à 533 rue Ontario, Montréal. Hein? Et Awa est à Montréal. Donc vous avez les mêmes numéros pour avoir des précisions. Donc il y a un événement il y a le 16, un événement il y a le 23. Beaucoup qui profiter de l'occasion pour que beaucoup ne soutenir moi n'a fait Sebeya. Na lingina zonga. Tangu omoni tozana kati. Pour prouver que nous y allons peut-être pour notre intérêt personnel. Wana tango zomona eloko akowele les awan. Toza 3, tokabola 4. Écoutez Moutounani. Moïse Katumbi Chapou a proposé même par rapport à niveau ya manifestation à volonté politique. Alors OK, lokola bolingi yango. Bozo kasibino 3 postes. C'est-à-dire bozu poste ya bureau, ya qui rapporteur, na ba poste mi balé na ba commission permanente. En dehors de ça, toyo kana qui porte-parole ango ya opposition au lieu de rater ezalatek. Nous avons eu l'occasion de la part du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que tous à la cette fois-ci n'a porte-parole de l'opposition. Alors que mandat ya porte-parole de l'opposition c'est pour un mandat de 5 ans. Moïse Katumbi a l'obité. Tozo wele la nini. Ngana a 2 ans. Après Jean-Pierre Bemba a 2 ans. Parce que Martin Fayulu a concerné Azoboya. Alors qu'il y a un chef de l'État. Comme ça, biso mi balé lokola totikali. Tozwa ngai na 2 ans. Nyon surtout wana bazoboye. MLC Boyiga. Nyon surtout wana bazoboye. Est-ce que vous comprenez là où nous sommes? C'est pour vous dire quoi? Les lots ont déploré pour revenir à la question maintenant. Sécurité. Il y a une sécurité. Didier Kikou, bande konanga boko landa biso boyo kangai. Lelo bomoni ba tuerie ndenge koti. Tant aux autres là, tout politique qui a un œil regardant, il y a Makamounenge Zaleli, a comment on a que c'est un sabotage vis-à-vis à bonne volonté à chef de l'État pour qu'il ne réussisse pas. Le 28 Babomi.
Tango bazo bomangai na kiti botala degré ya menace. 3 colonels étaient là. Degré, je suis député à part à cause de Eliezer. Naza député, j'ai une qualité officielle. Nyon surtout à nos hommes, on a besoin de se calmer, calmer. Oyazolo Eliezer, zonga zonga wan. C'est un lieutenant, c'est un colonel, il y a Pépé. Moutoua banda qui est wan. On nous menace comme ça. On peut tirer ce qu'ils veulent. Parce que depuis que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers sa volonté, la justice, bakondana ki batu na Lubumbashi, pour la barbarie à la police. Ana Kinshasa zaten, le la Félix a se déplacé qui, aye kota la bango, ba policier nenge bazokaki, bazui mutu makasi, ils veulent marcher sur la tête du chef de l'État. Bango bino bozalaki awa na mboka oyo. Na mokonzi mboka un militaire mutu a secteur na bino. Asala oyo Félix a sali combien de fois? Parce que nous devons réfléchir totalement. Asala combien de fois? Ayatali oui babamba ki policier libanga. OK, mais totala, c'est pour autant que ba pesi bino mutu makasi, mutu soki ba mi libanga yo zui masacho beti. Là où nous allons, voici la lecture, les tableaux. Ce que tali makamunenge zo sala, balingi bacha Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na eta moko boy. Lelo zoyoka Kankonde Gilbert Kankonde. Gilbert Asalini. Gilbert Asalinini. Asalini. Babenga ye na parlement, nous allons les défendre. Mais attendez, nous allons les défendre. Nous allons les défendre. Vous pensez que toza ba aveugle to ebiti ni nezosa. Il y a peu ba journaux ba lobakiawa. Les dessous des cartes à Lubumbashi. Il y a rencontre à Lubumbashi. C'était Gilbert qui était visé. Vous binonenge bozawana. Félix Azana ba soda. Yaye o yaya ki na bango ke ba soda na ye. Alingia sala de la police et de l'armée, une armée républicaine et une police républicaine. Muto yateke alati sokoto nzoka nde membre ya parti politique. Mutu penza yake ako servir, azo servir sous les drapeaux et non sous l'individu. Parce que l'individu ba le kaka. Drapeau et le kakate. Nde volonté à Félix. Mais ba sabotage izo salem. Oyo, ba lobi wana ujana. OK, ujana lo abomi wewa, il y a premier jour. Oyo, il y a deuxième jour. Nangaba. FRDC. FRDC. Wana ezali sou ujana. Au Kotala, il y a un plan de déstabilisation. Il y a que Félix a réussi te batala. Yango moni balingi ba kende ko régler ba compte na Gilbert Kankonde. C'est le plan de Lubumbashi qui a été dévoilé par la presse à Kinshasa. OK, Bozotinda batunabino zela didi. Bozotinda batunabino ba kende ko sala ba bêtise pour que bo kende ko régler ba compte nabino. Nous allons les défendre, certainement que vous êtes majoritaire. Nous allons les défendre avec le concours de la base. On a regardé ça pour mon amour. Ko boss na te to kendana yo na Bandunduville. Et c'est la colonel mo bana ko benga colonel JR. Ayebisa yo bien. Soda abiso ko passo le boko na awa o mona kabila ko bimao. Militaire. Et ça nga pasi na ko yoka soda. Yango na zoloba. Combat ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya liboso ezani. Balongo la bato bazana Sokoto. Les policiers, le militaire. Balongo na ba sentiment politique. Parce que ceux qui ont posé sa politique. Je prends l'exemple de mon collègue de Pité. Honorable Kamisende, l'ancien gouverneur, il y a Bandundu. C'est un ancien colonel. Atika Moussala Soda, les lois de la politique. Il y a que tout ça la politique, ceux qui ont posé ça nango. Nous avons des généraux. Les oyo bazaka ba généraux. Ba boyi ba lobby na lingina ça la politique. Oya osali. Olia tikala osimbi manduki, olati Sokoto, mais oza militant d'un parti politique. Eza malamute. Siko tangu balobi eza ujana. OK. Et longwe kuna le 30 baye koboma par bagarde oya doli.
est-ce que ça va ujana IPH IPH ok est-ce que ça va ujana te tangu siko le premier na kisenso bakuluna bakei babomi policier elinge créer nini na mutu ya bato ezaya ke ba policier balobake mo biso nde bazoboma ba oyo pe balobake biso nde bazoboma ba wewa balobake parce que ba wewa mukolo ba manifester ki to yi kuna ke o bake batumbi susiati moko wana eza ndenge nini ko créer ka moko yake situation ezala incontrôlée une confusion yake ba policier baza vouloir ba civil baza vouloir ba policier et ko banda ko salema lokola ba règlement de compte. C'est là où on va mener les gens pour que kawe salema et j'ai dit bande konanga ceux qui tole kakana ba télévision tozo le kate que bomona biso vous devez comprendre qu'est-ce qui se passe et avec ça ceux qui bolali botikali distrait tokola mukawa situation kozala ndenge awa toko vivre loko moko ya kosakana te parce que ça sera bitumba ya ba civil na ba omanab alors que ba tutu nengo zomona ba policier baliwa ba militaire bali nana zangi ndeko na ye na kati ya la police nana zala katana ndeko na ye mon côté na policier nana za katana ndeko na ye mon côté militaire tous ça na bango ce sont nos frères bango baza ba rwandais te baza ba payate biso pe to za ba payate siko eloko e bozo créer bozo comprendre yang na lobaki une fois que na mboka oyo un jour bokomona ba wewa ils vont vivre en clandestinité parce que bazo coller bango batis ba wewa wan bakenda ka oyo yate bakanda ka palais de la nation te bobenga ka bango salité bakokota na ville te muto apuso aleki wewa na propriété bakenda kuna te ceux qui politiciens nyonso organiser manifestation aligné mon mouvement abenga ka ba wewa eza musala na bango bazo sala pona passe plus facile ozomona bazo sala pona passe il y a des juristes il y a des médecins bazana ba wewa parce que musala ezate. Mais ce n'est pas que nous encourageons bisala sala misala ya mabe ya ba wewa mususu parce que zaka na batu moko ya bien te ngaye loko sala kinga passe zani le jour qu'on m'a menacé j'ai même ma main à couper il y a une consigne ya koloba ke Eliezer alekisi bol la kisaye alekisi na nini alekisi na ko défendre bande konaye alekisi parce que il a les soucis à bande konaye on m'a gazé j'étais là devant mais vous dites alekisi na nini nous devons savoir ce qu'on appelle séparation des pouvoirs. Moi je suis député, on m'a élu pour défendre ce peuple là. Yoza policier ozana musala ya ko sécuriser soki muto asali mabe nazomona batu nyozo o ba wewa bazaba milice ba wewa bazaba voyou mais attendez soki l'état est capable à empêcher la commission des infractions t c'est l'état qui a failli c'est que les réflexions que nous amenons aux gens donc tozo mema bangona ke bon mutu asali mbeba eza criminel mais criminel asali mbeba parce que l'état kokati ko empêcher l'état nengo zomo est-ce qu'on peut encourager biloko wana salemi na nini na comment na kisenso ya kebokei ndeko na bino oya yepo na sécuriser bino boyena butu ale bobomiye vous trouvez ça normal et maintenant bozotala même na ba procès misusu oyo salemi oya ba ujana baye wana na ba ujana mibale bango nyonso baye bilingala te ka chiluba wana basi ba pese consigne ke bosamba na chiluba comme ça bamona ke baluba na baluba nde mutu bazobomana policier muluba o akufi muluba ba o pe basoki ba ke na hôpital muluba baloba ke baluba na baluba nde muluba ministre intérieur muluba oui alors baloba ke baluba na baluba nde mutu bazobomana c'est faux yango moni honorable nazo pesa bande comme sous raison o balaba ke présidence oyo ya Félix ngeko simba soki azwaki ndeko oyo basali association na ye atie libanda na be élément nyos ba kende libanda parce que bangonde ba koluka désordre soulèvement ndeko jikaka zela na yebisa yo Didier ngai na avocat ya Joseph Kabila na défenseur na yete mais je vais te faire voir une chose au moins soki ezala kabilo bela ya batu ya FCC ya PPRD Kabila alingaki akende te bakomisa nzamba awati Kabila a levé l'option lui-même certainement qu'il y a eu des pressions sur le plan international mais tant où yo
ozoloba ke yende non comme tout être lelo ndenge même ndenge ozomona bazoloba azonga wana ce qui ont vérifié. Je vais te donner un exemple. Je pense que naloba kiango dans une émission. Maman Olive Lembe Kabila à Kena Est amemaki ba journaliste ya Minen et Belé une bonne sélection par rapport à ndenge tozomona ba o bazochaka na mulongo ya chef de l'état. Amemi bato. Amemi ba journaliste, tu vois que ça va. Aponi ba kula. Ba journaliste wana tangu ba komi kuna tout ça bazosala. Herba vandi soki baliliaki mbisi ya este ekoti bango. Balobi mama Olive yo leki bango. Alobi kata. Na leki banani na lingi ba polémique wana te. Ça c'est la réaction. Tout nabato. Maman Olive a remis le journaliste flatteur à remettre bango sur la ligne normale. Alobi na bango que nazalaki première dame. Les lotos zana première dame moko. Kombo na ye maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Wana mututu ba journaliste ba voyager kina maman Olive ba yemi makambonga na zolo. Nakati wana alobi teke bon nazalaki première dame na kozala lisusu première dame. Alobi yangote. Et puis alobi na bango biso to lingaka ba flatteur te. Nazo côté la bango te. Tout ce que les gens racontent, oyo batu nyonso bazo raconter. Ba Shadari, nan. Tout ce qu'ils racontent, nana est sûr que ça vient de Kabila parce que si ça ne dépendait que de ces gens-là, Kabila ne partirait pas. Kabila les a contredits à l'obina bangote. Et ça mukumba. Alors, c'est ça. Si tu vois les images, au moment qui image à Félix na Japon, azotambola yemo kona balabala. Tango azotambola wana, donc Japon nini. Azana na posa ya moi liberté wa. Parce que koza la chef de l'état isa kaka wana. Lelo Kabila azana bazamba na yo wana zo baluka. Bango dès que bovandi, c'est Kabila qui dirige. C'est Kabila. Mais hier, vous nous avez dit que ce n'était pas Kabila qui dirigeait, c'était Kagame. Les Londres vont dire que Kabila Zalaki chef de l'État. C'est quelle conception ça? Donc c'est pour vous dire quoi? Tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui, bon, tu accuser Nabino Kabila, c'est en politique. Mais il faut là, il ne faut pas que les locaux, il y a les services qui estiment qu'il faut reconnaître deux familles présidentielles. Donc ce qui fait que c'est pas Mukolo Kolonga, Tokozala a trois familles présidentielles. Mukolonga na kolonga parce que ngamu tunako remplaçaka mukolo penga na kolongwaka comme il y a 4 familles présidentielles ils ala kati yango na lingina bakisa honorable Eliezer kaka na régime il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'état ndeni na katanga a sanctionner bato mais insécurité oyo ozolobela aw azoka ko sanctionner la police te azoka ko sanctionner te pourquoi OK on a pas besoin mutuna mo ndeko penga fona lobi général de la police ba sali paradiawa ba lebi policier moko tambola mindu ki lisusu te kaka bangondo na ba gaz lacrymogène mais tambola yo moko mokolo lelo banda o mo ba policier sur mindu ba arme de guerre mais ba leba tambola nango lisusu te général Kasongo a lobi boye et ça ba policier musu ba na Kinshasa awa asala maîtrise na bango te tant ba ko bengisa excellence ministre ya intérieur on va défendre na mabeo. Yo zo mona beaucoup comme kabiliste monele ko likala câble honorable ministre intérieur honorable yo kaki ngote mato ekanga maki mo ministre ya intérieur obozolo par rapport à sanction ce n'est pas que Félix Akendaki kuna sanctionné Batuboy c'est la justice qui doit aider les chefs de l'état il a sanctionné à travers la justice. Mais lelo nenge toali awa nazo mona ndenge bozo kende na makambu lokola bo wuti soki wapi bo yebi makambu ndenge zo salema te pouvoir ezwami à travers manduki te bolo baka makambu ya John Chibangu basi ba pese même bulletin de sortie abima akomi na porte kobimate est-ce que zotala tout ce qui se passe c'est quoi? Le col à Félix, il dépêche à Tikala jamais cause Mandou qui a tapé 1 minute. Il dépêche les lomo qui les il dépêche à Zaki na milice au Bazaki Koloba.
idps makambo manduki ayebi Félix ndenge ozomona wana kaneti na Bible oh David le roi Saül alobi na ye akende kobunda na Goliath ye alobi wana alobi apesi ye ba sokoto alata alobi te o na mesana ngote Félix a mesana ba sokoto te. Alors bolinga sala ndenge nini aye lelo azwi tous les généraux a tie libanda mais vous l'exposez akosala ndenge wana te nakati ya ba généraux wana même ceux qui au mona oyo alobake na bandundu certainement tangu bakangaka biso alobake ceux qui au pasoli awa olobika bandundu awa pe baloba na yo na entrée à Tshisekedi awa policier moko oza ko se rappeler tozalaka na yo soki Kabila longwe ya ke Paris soki Kabila longwe te ya azaka kana Kabila po ya za soldat te maza Kabibi oyebi na entrée à 10e. OK nakati wana bien que ezana ba oyo balobaka ndenge wana ba policier ba militaire mususu pe ba yebi que nous servons sous les drapeaux bazali kenda tana Gombe muto ya geraka kuna iza nazotanga yete parce que aza na kombo nanga Major Tambo Roger kana ngondo kaka tu vas trouver azaka na ngondo a maîtriser kabatu sans brutalité il est là na ba manifestation ebele Daniel Oleko aza mwana général Jean de Dieu Oleko aza wana ozo sentir penza moi biloko moko boy donc ezana batu oyo qui savent que nous servons sous les drapeaux parce que pour na soda oyo abali mamande tata c'est ça l'armée, c'est ça la police bazo servir mboka na bango bazo servir ba individu ta. Donc nous sommes là lelo même le fait que John Chibangu abima baye ba bloquer qui est-ce qu'on cherche à saboter est-ce que boyebi que depuis le 3 juin 2019 ordonnance bazoaka pona konomé ba mandataire na SNCC na Jekamine ti lelo ba to bakota en fonction de ponani qu'est-ce qu'on cherche on sabote balingi ba même Félix akende au-delà de ce qu'il est en train de penser omoni mutu soki azomela yo ozomona ye yuma même kolo akozwa ba décision bato bakokamwa ye. C'est là aussi que nous demandons ceux qui ont été nommés namoni mutu moko nazwaka même plaque d'immatriculation ya zela na éviter ceux qui ezalia nazwaka plaque d'immatriculation na ya mutu kamoko ya présidence zela ngai na kopesa bino yang 07 44 00 oyo Jeep oyo ya 07 44 00 na koti place moko boy bandumba bazo sauter en tout cas c'est pas possible na lobi na mutuka ya PR soki 5 ya wana kitiwa vous sentez que ils ne sont pas là bazakuna te Vital Camera lobana batu mikolo bazo pesa bango mituka ke soki aux ambianceurs zo mutuka na yo privé kende na ngo ambiance qu'est-ce qu'ils font bayebi angote tala ba bêtise zo salema na ba PR yango biso batu to bunda to exposer ba vie na biso ça nous fait mal. OK, on a tous on a mutuna oyo la police ba pekisi bango kotambo na minduki arme ya fait ba kotambo na ngo na lobby yo défendre ministre intérieur général Kasongo alobi ezala inter sur la police eza on a chance nazo contrôler bango te mais bazana manduki yo ko défendre ministre intérieur est-ce que acha sali cabinet na ye asali na cabinet te parce qu'il n'y a pas encore d'ordonnance oye sengi bango à part nengo moni ba ya mususu ya FCC bango baza souple basi ba nommé batu kaka ndengwa il n'y a pas d'ordonnance présidentielle oye ezali ko réparti ko pesa ministre et premier ministre cabinet na ye kozala na combien ba vice premier ministre kozala na batu combien ba ministre d'état ba ministre ba vice ministre ba kozala na combien ordonnance wana ezate siko nommé batu sur base de quoi et Gilbert Kankonde nenga vandi wana azali ko s'imprégner ye bananu situation akovanda kaka boete parmi biloko oyo akoyeba zoluka koyeba ezao wana ba policier ngo baza combien bazo travailler ndenge nini. C'est ça le problème. Lelo soki Félix asala kazuka ka pouvoir mbala moko ale batu nyonso libanda mais contentement il y a quelques-uns elinga qui créer ba problème balinga balo ba règlement des comptes il faut motili mobimba ba mona la bonne volonté politique ya Félix il y a bonne foi ya Félix il y a koloba ke congolais
ata soki surtout bino bato bozana ba service bino bato bozana armée mboka oyo za mboka na bino nga nazaka politicien nazalia lokola locataire na koleka un jour parce que place wana mutu nyonso akota kaza locataire ya palais de la nation donc akoleka oyo akoya sima pe akoleka bino ba mampinga na biso il faut ndeko conscientiser bango ndingwa ezaka o wana bazoluka ko créer te lelo soki ozu conseiller spécial ya chef de l'état en matière de sécurité François Beya azalaki na deuxième il était nommé par Kabila Félix alobika kayo za mwana mboka to sala nini to tie yo wala musala ebele un conseiller spécial en matière de sécurité il y a chef de l'état zalaka lokola vice-président de la République yesi go expérience na ye ezo sala nini na makamunyo so tozo vivre lelo qu'est-ce que nous vivons parce que dolinito même ça Gilbert Kankonda et Koulousu ya Pamba a posé quel acte Gilbert Kankonda lobina batoa que va revenir parce qu'il y a des nominations contre la loi. Et il y a un bourgmestre. Il y a un bourgmestre, il y a un maire de la ville, il y a un chef à secteur. On a nommé comme ça. À lobby, tout. On doit rapporter. Au moins, il faut que les lois sont bonnes. Bazaria, c'est pas baloba, gentini baloba. Donc, bazo bondi, il y a un les dessous des cartes. De l'autre côté. Ça pose problème. Si quoi Bolingi, beaucoup reproché Nini. Il est en train de travailler pour que Azwa Siko en possession le ministère. Ce qui Gilbert Kankonda l'a interpellé, il faut évacuer. Ils sont sur la voie à réaliser ce qu'ils ont arrêté à Lubumbashi, tout simplement. Ok, honorable Makambo, oyo le kaki awana hôtel na hôpital oyo Vijana. Dossier de Makambo. Jean-Pierre Bemba, CPA Kenda, pour Azraki, chef ya troupe. Yetam Dakina Centrafrique. Basula ne babomaka. Mukebai, pompe, pas parquet général, maman CPK. Yé fragrance. Basoda na mutuka ne bacha yango moto. Ne garde quoi na bomé moto. Boniti le ko traîner. Ni ne ko la katu wana. Les autres traîner, il y a une procédure. Il y a une procédure. Il y a un qui s'amoukia honorable. Il y a un sénat qui peut venir député élu à Kinshasa. Boya kota landeni électeur na binope akufi. Peuple ngaïba. Na lobby boy. Yango moni mukebai akobi magalate. Parce que baleva ba immunité na ye sans l'avoir entendu. Mukebai n'a pas été entendu. Il y a hier entendu deux poids deux mesures. C'est là casse. État de droit. C'est là. Il n'a pas été entendu. Yango akotisa ki yango recours wa. Bokomona bakotika Mukebai akobi malibana. Parce que sinon kobima deux poids deux mesures. Lelo doli makambo ko kende bako yeba dossier na yekuna na assemblée. Batala, qu'est-ce qui s'est passé? Biso à notre niveau, voilà comment un député agit. Ce n'est pas qu'on a un règlement de compte. Quand nous avons constaté ça, to simani na bande konangai, ba collègue nanga député, ba Don Dombasi, ba Samuel Mbemba, ba Daniel Mbao, ba Daniel Safou. Donc, to simani tokei, ba Chéribin Oken, tokei tikuna. Tomoni vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Tolobina Eba Toazo Koufato qui est sur place, a hésité. Il a respecté le député. Nous sommes allés au comité Kuna. Yango Zomona, Didier, Nalobagana Batouboy, Ba télévision, Tozana Ngoso, Itokomina Ngoso, qui 200, qui 300. Qu'est-ce que nous voulons faire? Biso qui to sali to komi wapi télévision, c'est pour vous présenter un programme moko différent na ba programme mususu. Bokolanda pas biloko kaka ya ndenge wana. Banalise ya solo. Bao batanga anglais, vous avez une tranche à kotanga anglais avec les Américains sur la chaîne Tokomi Wapi Télévision. Ozana posa ya koyeba nini le kaki. Okomana ba makambu nyonso, ba dépôt ya ba candidature ndenge le kaka. Ba campagne électorale ndenge le kaka. Ba opposant ndenge nini balobaka avant et puis ndenge nini balobi lelo. Okomana ba makambo nengo yokaki balisanga bonganga komi koloba loba. Donc okota uzi muto tie yebo otuni ezaka ka yeto mutu mususu. C'est ça Tokomi Wapi. Tokomi Wapi okomana nous vous proposons un programme, pas seulement un programme d'information, mais un programme de rappel. Yaba fait. Tala nenge makambu. Et puis toko
ceux qui ont le même programme, il y a sport, au comment que c'est différent. Au linga catch américain, aux anayayo, au linga kabal, c'est pas pour rien que tous les ça là-bas effort, nous se pon à côté la bino un programme. Tous les ans et cette technique, au comment on a ce qui va arriver. Au comment bobenga kabiso pour une observation, naba makamusus. Nous apportons ça. Qu'est-ce qui se passe? Oyongana lobby. Ceux qui ont monité Kiti, tous les ministres de Gena Ewan, général Kassongwaye, vice-gouverneur, Neron Bungo, à Zosa l'intérim, à Jantiningo Bila qui n'est pas là. Ayewana. Et ça, qui sabino que tous les abatukaka ya kolobate, Ovani n'a parlé du peuple, auto ça la déclaration. Et après. Parce que Baninga n'a pas linga kindengwa. Théolia, quoi qu'il kuna, tout ça la déclaration, to linga ka to telemi n'a parlé du peuple. Non, les élus de Kinshasa déplorent. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire-là? Un député à sa chef et un ministre, non, il y a premier ministre. Tout ça, député, ngana kamwaka, au comment on a député, bah vandi ministre à côté de Telemi. Vous comprendre ma kamwa. Un premier ministre, moi, il a pas le bas de chef. Viens en Chibas. Viens en Chibas. Aux alliés sous premier ministre, Lekinayo, mais c'est Tambo Eliezer, à sa chef, il y a Sylvestre Ilunga. À sa professeur, ngana za étudiant, nazo sa la master préparatoire nangai, na unikin en criminologie, directeur nanga, comme on a Kenge. Pour les étudiants, tout y a unikin. Il est là. J'ai fait mon master na unikin, na criminologie. Mon directeur est à Kenge Ngongango Yango. Donc, Eza Kolobanini. Eza Koloba que, si le plan scientifique, Sylvestre Ilunga, na âge naye, aza papa nanga, aza professeur, ngai nazanano étudiant, en master, kuna tozo respecté. Maintenant nenge boy, naza préséant nga. Naza chef naye. Parce que nga na kobengi saye na lobby, Sylvestre, à moi. Ya kobengi sa ngande ngwana. À moi te. Donc, nga na koloba. Yango zomona ba policier, il faut un recyclage. Je félicite le pasteur Kabundu Wales. Il faut délivrer Batumisus. Parce que Oeza Kindoki. Vous voyez un élu, Bino lieutenant 3 et 3 colonels plutôt. 3 colonels, Telemi, Bazo Menasenga, Bakanyata Moutoumon côté. Et puis Bolinibo il savait qu'il n'y avait pas de consigne. Lokuta, il y avait un consigne à Kebasa Langa Mabe. Yangote Nagobanga. Ba émission Nangana Salaka. Même un jour, ceux qui Babominga, ça va rester Bakoyeba que il y avait un complot contre M. Tambo parce qu'il défendait ses frères. Il y avait un complot. Okolobananga Kenabi Maten Nini. Ngai ba voter ngai ezapona défendre batuana. Yangona lobaki na ndeko azana EDAP na IPEN. Bozana école primaire, futsambongo na maternelle, futsambongo na humanité. Tika école primaire parce que za public eza ya yote. Chef de travaux wana sans tête kama kambo yake. Te ngai batanga epa Kabila. Ne yango wana. Vous allez voir un sabotage. Na kati wana qu'est-ce qui se passe? Allez bazubana, soki balinyiko bimisa bango libanda te, bazubana oyo ba futite ba tie bango mupanzi. Bazo futi sambongo. Allez dap. Tous ces collaborateurs na ba service de sécurité. Na conseiller spécial en matière de sécurité à chef de l'État. Bazo sala nini pour faire appliquer oyo volonté politique na ba décision à chef de l'État. Ils sont là Lupen. Et ces gens-là, mukolo bazo bengana batu mbala liboso. J'étais avec le ministre. Il y a ici. Mon amboka Thomas Louak. Je lui ai dit, monsieur le ministre, on vient de chasser là-bas. Il a appelé le recteur, moi j'étais là. À Bengi, recteur et à Upen. Alors, parce que nous sommes en pourparler. Donc vous sentez qu'il y a la volonté de saboter. Moutoua modèle Luana. Biso tozo bunda. Namona kaba classe mukolotoke ndakatal. Tala nenge basale tongi. Et tondi biso en tant que politique, le problème de la gratuité n'est pas seulement le paiement des enseignants. Il faut enseignants wazalana bana oya koti ko tangisa oyo bakoti. Il faut ba tonga ba infrastructure mususu. Musala toko sala yangwana. Te ya wana zakuna te ya linya somba avion na mbongo ya école primaire. Mais laissez cette histoire là. Donc vous trouvez que il y a ce sabotage là. Yangona zolo babande konanga. Soki tozo le kaka na bémission. Ezapona mutalo bateke ndeko lezero lo bakali sute. Tozo tali sabino ya ce danger là. Soki il y a une interpellation
pona Gilbert Kankonde boyeba ke baza sur la voie ya ko réaliser o ba décider qui na Lubumbashi parce que jusque là le monsieur n'est même pas encore entré en possession ya makambo to kebiso ba élu ya Kinshasa il s'est déplacé avec nous il est allé avec nous il nous a expliqué des choses il y a un sabotage ba yakina ba soda na bangote et là comment côté ba o miso bazana nostalgie nanu ya kiazonga je ne vois pas ngana ebité to koyoka Kabila mukolo akoya akoloba yemoko je ne vois pas Kabila avoir tout de suite la volonté à que azonga à ça la forcing pour na kozonga je ne le vois pas babanda kia non oyebi plan isawana ezaya que Kabila le président ya Sénat comme ça ceux qui et basali Félix Mabe ya zonga chef de l'état Kabila yate même mukolo ngo ya élection ceux qui aya kabalinga ibaloba il est venu influencer ayana yete avant d'anaï mais voilà là où nous sommes yango bande konanga naloba kanabino comme d'habitude les sérieux c'est nous les sérieux c'est tokomi wapi télévision makambu ya malonga ezala bao ba kotanga banglais ezala bao ba koluka o olingo se divertir quatre américains ozoluka nini bali ozoluka nini situation politique et information vrai o ya kalana ya lelo biso tozawana pona bino parce que les sérieux ndé monde na biso JFM service bandeko bazana Bruxelles bandeko baza partout bisika JFM depuis to la kisabino ye ligamunini tozo ata ya tonga tozo te John Connection azakuna docteur KB quel que soit nenga zolo baloba ebele wana azamuto ayebi musala na yewana ayebi musala wana mais ye pa loba ke soti na peso kisi et simbite bengangai na changer kisi olia ko banaka ko loba azani nini azani non ezande ngwana te yango totali sakabino chaque jour maman Georgine merci beaucoup merci na maman Nicole merci na Bitilix et mode baoyo bakipaka biso bande ko na biso tout Bobo Sanate RDC Monde la grande famille des Congolais sans couleur politique. OK bande ko balandia to comme moi mutuni asuka pa honorable Eliezer bande ko ba bengi biso ba komeli biso message bale binde ko Eliezer obike Kabila za politicien mon na mboko Congo il faut ko féliciter Kabila azwa Palou par terre azwi MLC par terre lelo oyo de parti politique ya munene na mboka président Mibali IDPS na Palou MLC a ko troisième force azui Palou par terre azui MLC par terre lelo akina IDPS osuni bien nazo répondre parce que la réalisation nous montre que ngonga na biso seleki je vais te dire une chose olinyozo a conflit ya Kabuya na Kazadi ochango na muto akabila finalement bozomona yango zomona même bato yi de pesa dès que ba combattant manifester o baza bato lamuka za ba militaire modèle bongo na même de Salima Kambona zela ka cité mbongo Kabila yaka na mbongo na lobi boye Didier tosi les émissions na bien Kabila yaka na mbongo Kabila sala business ni na mboka oyo azwa mbongo ezakuna te il ne faut pas voir Kabila partout Nyoso zaka Kabila lui de pes bande comme susna yebite ke bazui pouvoir il ne devrait pas se comporter comme ça moi j'ai parlé à Peter Kazadi na lobi na ye conférence de presse wana za na tina nini assurenga ke akosala ngote akia sali na ye mais il est libre mais conflit ya makambo privé ya Peter Kazadi na Kabuya bangonde babimisa 3K na fatiti Kabunde Kazadi Kabuya mbwa swimbwa bongo ezolekelanga Kabuya na Kabund na Kazadi ceux qui bazana ba problème na bango il faut les à la côté mais ce que je demande aux combattants bozala na regardant boyeba vous avez le pouvoir on n'a pas besoin de cette distraction là il y a que Kabuya a fini Kazadi a fini Kabuya on essaie de parler aux uns aux autres les linges sales se lavent en famille FCC wano yebi ba makambo bazana ngo il y a les gens qui n'aiment pas Néhémie bato ba yebi ngote il y a les gens qui n'aiment pas Mabunda bato ba yebi ngote mais ba yebi ndenge nini ako gérer makambo ndenge yo mona matata na Obin bazoba ko pesa na mbota wate mais ba kenda na ba polémique wana dans les médias comme ça bon nime amateurisme ya ndenge wana bato ndenge wana olati feste yo wana mutu vous avez le pouvoir aider le chef de l'État bango nyonso nengo zomona bangwana ezaka ke yenda solo la kana chef de l'État yenda solo la kana chef de l'État oyo azui
a vu ba photo kotia na Facebook ngai tambwe depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azawana osomona ngai photo na nga na publier photo na zana ye ya nini yo zana yozo wele na nini publicité ozo sa les ya nini ezala kola mama Denise ale alors akangi photo ya ena mobile na ye atango na Facebook est-ce que akosala parce que aza mobile na ye bazaka na ye yo lobi ozalaka na chef de l'état bongo ba photo bi publier ozo wele na nani. Merci honorable Totondi Botondi malgré ce qui mutuni asuka bande ko balandi atokomu wapi bonde zalaka na tokomu wapi. Rendez-vous pour la sortie officielle ya livre été 73 73 Bobo Sanate na adresse o na yango tozo tshela bino page 1. OK, merci. Tosola qui tourner à mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe na est du pays. Tosola qui paie dossier à IDPS honorable amegimo collaborateur ya likolo parce que ça la passe. Tosola qui masolo insécurité et ko régner na ville de Kinshasa. Mwana mboka pengi Fofana. Nini ya kobaksa na moi des années surtout ko sala. Mwana mboka Didier Kikou, merci pour to sali pe to sukisi ya koloba ezanini. Parti à liboso na mokilito na monde bazui pouvoir na moment oyo olea na moment oyo epenge Fofana na moment oyo UNC azo s'organiser pour na 2023 FCC azo s'organiser pour na 2023 UDPS bango bazo swana kaka soki olobi kwa wana alongo kuna za mtu alamuka je m'en fous mais soni bozo sala mokili komona et s'il y a même quelques combattants qui suivent ça ngana okam yango na kobakisa na koloba toujours force du progrès force de passif jeunesse o ba sacrifier nzoto na bango molimu na bango pona ndako pona mutuka te balamuka parce que moment ya kolamuka ekoki po eza manda mwana mboka Didier. OK, merci bande ko balandi atokomwa pi awa tokombo na suka tokutani mukoma lopi.